Bonjour, bonsoir, ça dépend à temps et si Ezwamio na balandinyo so balandarabiso dans la grande découverte TV. J'espère que vous êtes bien, ngawabino bien. Ya baleki, mama bana, donc nyonso tozali. En tout cas, tolingabino mingi. Tolingabino makasi on to tika bino tetoya katoya na banaliste, toya kana ba news a bien, ba problème ba histoire. Oza na problème ezolekelo ya makasi, hôtel likolo hôtel na se solution ezate. Ya na la grande découverte solution ezalaka. Na la grande découverte lobaka ba question za bino ba réponse eza ya biso. Dans la grande découverte émission obiso to sala ki zaka émission mo izaka sans polémique. Izaka batole kitoko et ba couple donc presque mambo ebele ya malam dans la grande découverte. Na ba balandara biso ebele mabote ebele zobika. Pour le moment to lobabo yango mon tozoya. Yo mto dispose la temps non pour na koyoka biso to kanzamba pambola bino. S'il que vous ebele koka kotanga pe ba kombote. Basi mano ba to ko banda ko afficher ba kombo na bino na ba petit écran na bino bo bando mona e bandoleka. Pe soko lingi batika ka o mingi pe ba lobela makambo na yo so to za na histoire moko boye. To ba bino na ba message na pardon na ba commentaire. Et le bas maman gypsy to ba bino na ba commentaire. So kika ko te commentaire na yo na émission nde to yeba au mona ka yo mondenge kombo no ikende pe komba baninga ezokende. Sans plus tarder, tous un réalisateur Nabiso Yannick to senge a fongola no caméra ayoka automemel bino lelo na leso Nabiso ya la grande découverte TV. Abonnez-vous massivement pour vous jamais déçu. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo ou koza égoïste yo ki lisolo tiki on kabolela baninga. Kabolela baninga ça la bien makasi. Les lunes ko solana binu na ko sala analyse pour comme la saison sèche. Tout le monde la saison de pluie, tout comme la saison sèche. Donc et là ici tout comme na tangu ya elanga. Tout comme na tangu elanga. La saison sèche oyo. Tout ça na mambo belé na saison sèche. Surtout mimi basi. Mi bali pe bazana ba problème ebele na saison sèche, mimi ba problème ko sokola. Et belle mi bal balinga maite en tout cas bolimbi sanga ba papa bolimbi sanga bazaka na problème ya ko sokola na bandi no ba mama peut-être boko beta libaku boko loba yongo bazaka wana ba mama gypsy aleka ki alobeli ba mama bm susu aleka alobeli ba mama ezaka nete mama mutasimba ndako nzambe tango asale mukila lalisa e papa mama zaki ya kotala mona nyonso. Si mukilinde ba loba ande mukile kufa moi si mutaboma mukile effectivement moi si mutamona makamnyos yango moto lobelaka mingi ba mama bat babota ba papa même yeso auta nzoto ya mama bien sûr azaki esprit seme auta na nzoto ya mama yango moto betaka mingi seti na ba mama tokoti na saison sèche eza na mambo ebele nde tokoti na saison sèche tokoti na elanga mama changer habitude na yo ya kovivre. Ndengo bande ko vivre na elanga na mbula na temps ya mbula ndenge to ko vivre na temps elanga na temps elanga eza nini surtout biso mingi na Afrique awa to bala babima makodia na ete so bobe ba makodia makodia eza babilo mo esala bana mito esala ba pembe kolonga makodia bana babima ba géographie na makolo géographie eza babilo mo esala bana na makolo donc ba futa ba opakola ezo simba bango te. Yo mama o mesani ko pakola mafuta o eza na hydroquinone. Il faut osala attention pour to komi na saison sèche. Yo zo mona ka ke mo ebimite na pakola mafuta o eza na hydroquinone. E ko betanga te e ko bebisanga teinture te. Résultat nango ezalaka après saison sèche nde ko mona ka babilonga bato beba ko mona bato ba bebi mbala moko. Lelo na ko pesa conseil ya mafuta mbila premièrement. Yo mama oebite ko somba mafuta mbila te. Fena la bino démonstration ya mbila na bosani. Ko somba mafuta mbila te. Biso tozoka ba mbila, tozaka emoso to vandi ngai mama Noiris mama gypsy toke to sombi mbila to saka pena koli to tinda. Na baso bazali banda o bazana facilité ko mbila te. Tozoka mbila to vandi sina moi. Soko linge bimisa pena mafuta solo zwambila na vandi son na moi pendant 2 jours après avoir otoki son na mai mukie otuti yango omona ndenge bimisa mafuta mbila
ekebimisa mafuta mbila kitoko o passer mafuta mbila na otie na kopal obandi kopakola ozosala massage ya mafuta mbila chaque tongo chaque tongo ozwi masque na soko oke musala te na lobi pete na air akolala soki ezaki jour wana oke musala te soit ezaki jour wana oza na repos otie masque na mafuta mbila na butu ozwi mafuta na opakolaka olandisi omona tentino ndenge oza kitoko bano babima ba makodia wana ozosela bango mafuta mbila ozosela bango ba biloko mobo oyo kosala ke bazalaka bien na saison sèche ba papa balinga mai te soki oza marié mobali na lelo abimi makolo eza kobuka ba oseka papa te ba oseka yo mama foza prida makasi maman faut apprendre ma casse biso en Afrique comme on sait là na biso kaka naturel exemple mafuta mbila exemple ba clou de girofle to sela ba clou de girofle o mona ba minoka pape belé comme solo mona mbali bo matine bis mozo ko talete munoko solo maza mari na telinga bibo mo signé vraiment na ndako ba vanda ndenge nini na opesa mino conseil na la semino secret moko clou de girofle kaka papa va ke musala aux yeux bazaka bana mike ba papa okabiso tozana bango na banda ko bazaka bana mike preuve ane ke baemba on ba letika libele no kitazongela ngona ndinga ki mokolo effectivement bazongelaka zoka coup de girofle na tongo au marché obimina pour so marché munoko ezalaka bien maya citron ko tshena munoko soki tombe sous difficulté parfum ezate mama ko linga kozanga citron pardon mama ko linga kozanga citron na ndako te citron eza cherté pour peut-être tokoloba difficulté à Congo difficulté Afrique parfait na ko somba te mama zoka citron kata pakola papa na mapeka ake musala au mona même chemise na osokola on a difficulté te wana eza conseil uti pa na ngai wabino BMD wana penza eza conseil na pesi bino en tout cas merci beaucoup na qu'est-ce qu'on a ngamba ba papa couple eza kate ernyo son mama te papa toboite papa azawana po baba mama mutaki para bana mais papa kotikela ka mama charge nyonso ya bana te wana pena na opesa conseil gratuit eza na ba mama misusu bazaka na mo ba faible mo bolembu mo boye na makambo etali bana na mona couple mo boye tongo soki etani mama oli alamuka kipe bana bakende classe mwana tanga kombo ezate donc faut papa sala mo papa olamuka akipe bana sali bo azongisi boye donc ezolakisa ke mokili ekomi nango na makambo ebele omona makambo susu mama mutabanda osala ngo me mama osala ngo te papa mutakoma osala makambo susu omona papa azosala omona papa azosala te mama azosala comme conseil nanga pa ba papa eza nini to batela bana to batela bana oyo tozobota baza bafui oyo nzambe azopesa biso mpe nzambe esi azopesa ngo na moto nyonso te donc nzambe soki apesi yo bana yeba ndenge nini ya kobatela bana soki bazalaki na bilamba moko boye babande kolata na saison de pluie zwa bilamba wana nyonso bombango okangisa ngo esika moko swati soki oza na bomoni ke possibilité ezali ya kosombela bango bisika ozwi babilamba wana oke kokabela peut-être baoferle tokolobela ngo mpe tokolobela ngo organiser programme moko po tokutanaka na baoferle eza très nécessaire eza moko ya korache lipamboli tolobela ngo nsima papa benda mama matoi bozwi mwa mbongo bosombeli mwa bana baba mpona koevite bangungi mo boye tozala bangungi yoka komba ngungi mbitiri mbitiri wana soki aswili yo mwana yo mama ta mosu oza toke wendi me o mwana azoyoka moyen oyeba eza te surtout ke biso bato oza na bana mike yeba nini nakoki kolatisa mwana nalatisa mwana tricot ata alali 18h akotoka mais tant tokoma 23h 0h yebaka ke malili ezali yo place olali okoyeba te ozomona okoyeba te mama yebaka ndenge nini ya kobatela bana na saison oyo toza nango kolalaka pongi ya mobimba te babi mwasi fo kolalaka pongi ya nguma olali moke oke otali bana balali na position nini olali moke oprotege bana baza ndeni basubi tika na change tika na sala boye en tout cas baconseil kitoko yango namona naye koyesa bino bapapa totikelaka bamama mikumba te mpe bapapa tolingaka mai banzoto oyo ozomona etokaka na butu surtout biso mikolo
surtout biso mikolo ola lozoka malili moko surtout à un moment donné au toki et comme on a air à drapeau comme on la dra o ba te mama zo pi milo drapeau na nini sola mulunge bolanda malili te bolinga kamai vraiment analyse na ngana ngena sela bino pour la saison autokoti yango soko moni ongo ke musala malili leki makasi zwaka kombo komba lopango okombika tamso pendant 5 minutes au moins on transférer au sokolo ke musala moi physiquement qui mamba et ça la bien pour na elanga oyo en tout cas na baki na ozapena mulaite na ozananga mukuse na pesi merci mingi na équipe technique na biso oazo sala ke bilili ebima kitoko boye en tout cas na pesi merci beaucoup lisu na ba collègues nanga en tout cas Gypsy et Kando les grands journalistes ya kota so beaucoup na RTNC beaucoup ta komboni na kati donc tolingaki mingi on to baki lelo tozane na la grande découverte TV pour ba découvrir penza sans oublier Anuari Teke moi mwasi moko bien to pesi sous bébé na biso Bénédicte Madimbu en tout cas dans Bénédicte nde makambo na génération la biso Bénédicte nde baso ba opese sengo ba ozo ba exemple ya biso ba maman na bango ba Rosmi e mo so bo moni moi poudre e bongi moi boy donc ye ba bano ka biso to boti ya ona opesa mama bo neglijaka bana te mama la kisa mwana musala ya maboko classe c'est bien la kisa esthétique la kisa ekotonga lobi aozala mwasi wa kopesa sengo penza azaka te ke mwasi biso to mona na balabala ba fille mikolo ba comme ko telema ba motar bazo sakanela bango donc mwasi yeba ndenge nini ya koboko la bana yeba ndenge nini ya koboko la bana yeba ndenge nini ya kolakisa ndenge nini ya kopakola mafuta ndenge nini donc ekozala bien makasi na baki na kotika boete pona lobela saison na biso sèche ndenge ni ba mama ba ko batela mabota na bango ndenge ni ba mama ba ko simba ndako na bango na ba ridwa kilo yune lango za ina ridwa kilo na mbulo za kina ridwa pepele elanga soso zo ridwa pepele tiki na porte o milingi te protéger ndako mama protéger ndako moi ça m'a la tonga ndako na ye o tonga ndako na ndeni ezate likambo lekelo na chambre yo no bimisi na salon eke na chambre te ko tonga nazo cha en général o ko tonga otongi na ndenga libanda bo tongi su na ndenga ba couple ka ndenge ezalaka yo mtoza na besoin au fête anniversaire yo mtoza na besoin basela oboye nde baseli pe bébé na biso oyo en tout cas to ko afficher numéro na biso na petit écran na biso okobenga ba koselo loko mwa kitoko en tout cas o emona na miso bato olingi photo shooting koteno musika te yaka na la grande découverte toza na tous les sortes pe bato bazoza ba formation olingo bima journaliste olingi baselo publicité olingi baya basela o cérémonie ya ko filmer ya photo ko kesika musote yaka na la grande découverte oza jamais d'ici merci beaucoup.